Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Pour la toute première fois, après une année à Libala Naye, actrice Fanny Massoudi, à cœur ouvert, à lobby sous. Challenge Fatou Kayembe Azwaki Yarusala Fatou Kayembe Herman Kasongo. Challenge on les a bien. Ils ont permettre mutunyo soit loba. Il oko esala epasi. Il oko pesala epasi wa se plan nango. Ba réponse au batika nango na mitu. Net nenga na elibino angwa. Batebele bazana TikTok te. Panda pe live wana ndenge ezolikana bato ebele bayebi pete ke live wana ezolikana mais à travers émission nanga na Nella NG officiel bato ebele bazosepela boyebi bomoni Joël Zoao akendaka Turquie o bavoyageaka je crois ezalaki na ba 2015-2016 avoyageaka nzela ya Turquie po akota Grèce oyo na dingila bango bamataki wana bato nyonso bazala bakufaka bandosa mingi théâtre mingi na esobe Zoao azapi na live je crois yende mutazo banda après wana bokozwa Fanny Massoudi bokoyeba pa koma nani afandaka wapi abala ana bana combien notons que ba acteur ebele monanaki après matanga ya Jani mais matanga pe ya Jani esalaki bato pe ebele pe en tout cas j'ai eu conscience que il faut bayebanaka basololaka bomoko ezala nandima kite bato ebele en tout cas bato ebele bazomata naza pe na live moko boya liyanza lisofote je pense après on est na kotela bino kuna pe ba secret somme bimi maveja ni bolole voilà matière ko ya sima bon ba comme bango pe ko sepele bayebi ke ndenge baosala ba live wana tokozwa neti Nella NG officiel boy tokozwa tokosala bango na ba miniature tokosala matière nde bazana bayebi na bango curieusement ngai na ozo ba leçon en tout cas live wana eza bien quand na mandé koloba premièrement boye ko découvrir sous Joël Zoao moi histoire na ye akoma nani ça nous rappelle en tout cas beaucoup de choses et surtout actrice Fanny Massoudi après Liban je crois aya ils sont na réseaux sociaux mais tout ça au monde rien na banini mais on dirait depuis chaîne na ba pirata kango makamba Libala ndenge complicaka aleka penza te pour pe explication mais à travers live oyo na ba question parce que moi mulopo azalaki Bintu azalaki Diana azalaki Fatou Kayembe azalaki bato so mo na live wana Yasmine ba otune ba question à travers ba réponse na ye eza ko éclairci bato na ba zone d'ombre belé o bazalaki na on surye bato musu batika la kaka na ba idée wana ya kala bato musu yo batunaka yango Joël Zoao akenda wapi parce que bazalaki ozala mingi na masirika Joël Zoao mwasi kitoko pembe akoli la beauté est éphémère na kamwe na ndimite ki a garder pembe ne mon sentir vraiment que j'ai bakisami kokolo c'est que akoli akoli elle n'est plus la jeune fille qu'on connaissait avant série bazako travailler na besobe wana donc et ça lit vraiment kitoko makasi Fanny Massoudi azaki na maîtrise de soi lokola kaka Bintu parce que pour la bateau balandaki émission na ngana saki na tongo Bintu pe bateau na ki ba question vraiment toucher bon moto na de la même manière également Fanny Massoudi batuni ba question penda o ils ont touché et toucher vie nae vie privée nae mais modèle a répondu que c'était avec beaucoup de sagesse et j'avais beaucoup apprécié alors bon rester vraiment branché sur Nella NG officiel na appena live alianza li sofote brebi ki lianza li sofote nzoka lianza li sofote kombo na lianza li sofote eza penda kombo ne papa na mama ne ba peste wana ya na live mususu bolanda pe histoire na ye akoma na les États-Unis mais bozaka ne sengo za lokola moi ba télé réalité mo bazo sala et ça vraiment kitoko makasi alors so lingola nango parce que Nella NG azana ye wana
azana pona bino pona ko relier bino ba live wana o que bon tika la ko zango en intégralité te bato ba yeba ki lisolo ya nani ya comment on dit Doudou Soupou on est dans l'ingénierie besoin vraiment l'intégralité nyonso. Donc au lingo lande sous intégralité ya acteur mususu ya actrice mususu oyo monaka oyebi penza te parce que ezara toujours important tant olanda histoire mutu mo ozo ko la pe yo mo pe na vino pe mutu ça la guerre mutu ça la guerre ba musu bazaka na barrière parce que ba musu bazaka na ba comédie balingana bango na bango mais bon histoire afani masudi c'est vraiment une autre histoire parce que mes alliés, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Et puis quand on va boire ka ba flash on nous qui ba vérité zali mais ils ont la leçon et belé ba leçon mingi amala mon la zo tirer ça que tu peux avoir 10 000 personnes qui te posent plusieurs questions qui des questions peuvent être vraies mais ta manière de répondre ta manière de réagir face à toutes ces questions on est comme ça là qui ba considérer au sous ma case toi ba rabaisser au sous ma case toujours y est qu'on l'appelle toujours simple baza ba star na biso en tout cas ça fait toujours du bien. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés dans la bino volume tout là ensemble au bazar disponible quand lelo na je crois après 2 jours on a posté émission na koyela la bino sko émission il y a des sofote kuna soba vérité danze après lobi na la bino susi ya moto mususu ya Luna Miezi bakamwezali ya Luna Miezi bon là dedans ils ont vraiment kitoko bon s'abonner à la NG officielle bon cliquer cloche de notification bon aimer vidéo bon commenter bon partager aux appels on a problème à YouTube on a chaîne na YouTube on a problème contacter nga olingo ça la YouTube mo éviter au bana nini contacter nga pour na coaching soko olingo au soutenir de la NG officielle les a bienvenus c'est pour limite contraire à promotion et à publicité et vous allez à madame bon là ndanga pe na na bino mélangeons et c'était pour la visa tellement moulay mais bon c'est pas non beaucoup c'est vraiment l'ambiance c'est ce qu'on vit avec nos artistes en fait il y a on est au lingna ba artiste na biso on est au lingna ba comédien na biso lingte makambo ko soit na ko bunda concept on est vraiment très kitoko nazo c'est pas non vraiment ma casse parce que les autres vraiment en valeur ba acteur na biso ba nous soit le concept mon bien té parce que ça ba jugeté mais ils a bien parce que entre bango na bango bazomi tout dans la derrière quelque chose comme ça vous quand vous allez venir vous n'allez plus aucune pour tout na bango té question et tout ta bango son té tout na bango question moko tomi balé tomi ça et qu'on se retrouver na ba question ba ninga na bango ba tout na bango quand ndé ba répondre je pense bozalana facile à répondre émission moko 100% sans polémique qui toko makasi Bolanda. To malamu awa parce que place toza awa et un tribunal té. On comprend. Il y a vie privée, on a droit, il y a vie professionnelle. Il faut faire la part des choses. Oui, Kacha, c'est ça. Voilà pourquoi on disait depuis longtemps tu es libre de répondre et de ne pas répondre. Il y a à répondre yo. Je sais pas, na yébité. Na yébité pena sincèrement, na yébité. Ok. Botana comédien té, na yébité. Osa marié té. La minute osa na trône de Gono Amibal. Lianzangai la kisashop. Soki balobi. Moko na biso awa se présenter que Joël Kacha na lingina bala yo okundima oui ou non. Déjà Christian Shoga na oboya parce que lui là c'est mon frère. Ya maman ninga tatani. Et talinga ité. Papa Loulou je te salue. Déjà Christian Shoga c'est un yaya que j'aime bien, j'aime beaucoup, il sait. Peut-être à distance même te kabola biso. Mais na mitema ils sont toujours là na koti live on a ça la émission parce que eza ligne de principe et na komi poto ligne de choses on a baki que pour na réussir oh non Luka il faut na ça dini na s'éclipser parce que être devant la télé donc on a concentré na mahamfufu mais si on est na koyi kozongela parce que tout est bon tout est ok. Nzamba chalo boko na ye. Ba question na ngozo zo la ngotan fort. C'est quoi que ça choque parce que tu as l'idée ngana liane. Liane Josa marié té. Aza marié. Marié de na dit que Liane a marié parce que marié na baki na osimba té. Ba marié na baki na osimba té na tiki makamba ba. Aza marié. Donc répondre
la place, pourquoi? On l'aura qui lobby aux mariés. Herman, t'es marié, non? Oui. Il a dit ça hier, il a répondu qu'il est marié. Ah, ok. Non, désolé. Non, on a 4 nabino dans un moutouté parce que. Non, mais là, c'est comme on fait dans un tour, c'est mes questions à Joël. marié nga na célibataire pona linga mobali faza célibataire le kwanga il faut azala même moral même esprit le kwanga parce que lelo na ko loba lelo oyo na domaine à bolingo l'artiste belé toza ba victime on est des victimes pourquoi parce que en talara Joël ya pembe andeni nana ndenge moka na basinyo saza la mwina aka ne moko nana motema oya mwindu ana ngo yaka ne moko donc na matière à bolingo c'est comme si toza on est des victimes et c'est nous kaka batu o toza ba victime et c'est nous nde mutu bayaka ko salir biso. OK, ça non. Excusez-moi. Obi pourquoi na lobi bongo? Princesse Aza, naïbi princesse, naïbi peut-être grande sœur naïe, vous comprenez? Princesse Aza, ah, botala eloko o et salama et pas princesse. Princesse Aza qui n'a qui en vivre vie naïe, heureuse, azoate, mais à côté na mutu ana promettre e bolingo. Princesse a talité, ma relation avec sous Aza qui nango. Andimi mutuana et tout monde qui combien mutuana era qui naïe, ndenga imilia qui princesse. Et j'étais choquée. Non, nayoka motema pasi moko na niveau moko pas possible. Nabi mais comment mutu okoza inhumain olongoli mwana ya mutu mboka mupaya. Pourquoi pas au comprenait que princesse azotambola bien te. Pourquoi pas otika ki na Kinshasa na famille na e. Que oya ko humilier na mboka mupaya. Herman, humiliation ya mboka mupaya. Et l'humiliation en boka na yo. En boka oyo na lobango. Malaka vanda na bandeko na théâtre. Je vous dis la vérité. Madame ne vanda na bandeko na théâtre parce que ndeko na théâtre son na sengi na zangi 5 €. Ata otonga et soukaka entre biso. Mais mutalibanda a luka al fongolelo live. Pourquoi ça est là biso ba live? Parce que toi araba artiste. Yeah. Toi araba star. Ya ba ça est là biso ba live va ebike. So na saleli princesse live. Batu ba changaka mais c'est dit n'importe quoi. Toza batu. Toza mitema, on a des sentiments comme tout nyonso. Bon, là na sisi ba question mais na koti kayo ke ne monte. Freddy etala na inbox na yo. Muloko kaka tour na ngando zo compliqué. Ah mais on s'arrêter que etala inbox na yo bali. Ouais, que ibo matisa. Bon mataya fani. Bon c'est la faille. Parce que Freddy na tuni question te Yasmine te na tuni te to matiso. Na ngana ngina le bakaka rapidement. En tout cas, tu es parmi les personnes qui ont vraiment sincèrement mais aujourd'hui mais tant que Herman a dit que c'est na Joël Banda Kin na moni présent sur la bombe longue non comprends moi tozo kutu ba occasion to vanda kutu biso mibale obangaki mobali siko mobala banga te mobala sinyanga nango tolisi bandeko na biso ebele likolo ozolinga ozokoka oloba te osololaka eloko eleki lisolo ya te solola on sait jamais qui sait na comprendre siko na comprendre que prochainement na kobanga te na koloba vraiment omoni ya José take souffrir kuna banda obenga benga ndenge na lemba oh merci beaucoup Gadili ya dato na question en fait nga vraiment na besoin principal Joël ya roka histoire ndenge les gars pour tout le monde ngo partout déranger biso
En tout cas, nous relatons. Comédien peut inviter à. Nzambe pena abaki le foot local salinga bien na kiswa ngosu bien mais le déranger na makasi kaka ou Joël Amati na moni skidi dabanda Joël Amati kisansu kana mona leste azobongo belongi nyanga omoni kisa shoga wana batu bayambanga na ba théâtre Air de Londres ya Faye paix à son âme lelo ya Jani il n'est plus là on comprend batu bakufa na théâtre mais to gana kufite te batu bakufa na vana na bango basuzi bantu ba Diana Makila ba Melody batu oyo nga avana na bango na lia na bango peut-être lelo nazwi occasion kosola na yo lianda mais bato nga na obeta kombo baza plus bato nazala na bango on comprend ça fait très mal ba Solange Mindondo mukolana na tali vidéo moko boye franchement echokaki nga basangisi bato nyonso na atie micro bon samedi donc bafa wana lelo soki mpe nayeba moi kojouer nakoloba teke na leki bato nyonso kwa moi kojouer neti ya Faye aza mutu oyo a faire vraiment partir azalaki donc azalaki mutu oyo azalaki faire partir na encadrement na nga parce que bafilme ebele na joana ya Faye azala papa na nga micro ya Fanny c'est bon azala papa na nga tala sikoyo batango topasaka na batournage tokobeta mpe une semaine nayebi te so ekomandeni bokobeta une semaine bokutana esika moko boliaka esika moko théâtre kala eza sous théâtre lelo te lelo nakoma omona ça fait mal kingani na kingani baoswana kingani na kingani baweleli boye kingani na kingani bao batu na ye okuna batu na ye ça fait mal moi nayebi théâtre ezaki une famille toliaka na une famille c'est une famille yaya na française te moi je suis congolaise libota ezaki libota mais moi ya lobi bien une famille bon ezaki libota lelo oyo na ndimi te ndenge bato bazala nakoki kojuge mutu te moi je juge personne mais boyeba ke liwa ya Jani eza liwa moko etouche nga koleka baliwa presque ya bato ebele oyo nga nayeba ke nabungisa na milieu ya théâtre parce que komona ya Jani mbinga bongo kolanda histoire pour dire que yango naozonga toza ba être humain toza na ba erreur on a droit comme tout le monde toza pe na ba faiblesse toza pe na ba point fort na biso donc bolingo oyo ezalaka na théâtre tozelaka te nga na kufi otyeli nga 50 €. Tant toza en vie tozalaka ali telefone to chombo ozalaka na telefone na bongo wana telefone to chombo hey. Donc c'est pas encore fini parce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont pas posé de questions, mais t'as privilégié FM le gros que nous recevons pour pas Ashka, pardon un moment avant FM abandonné ngana sabato oyo bandeko na biso ba koma toza ba comédien mutu moi comédien tu es une femme mariée respecte-toi oui awa bomoni bien ba poser trésor mais ba poser moi mulo pour ma question alors je le sais. Il y a José Delon, c'est mon grand frère, je suis en train de présenter. So, notre théâtre, mon côté à Braga, la bima pena mon couteau. So, ce qui est un mot en blaga parce que c'est entre nous. Oui, je suis une femme mariée ma casse illégalement en fait. Merci. Ok.
Ok, merci pour la précision, mais vous avez la chance. Avec un bon. Merci, mais. Très beau. Vous avez la chance. Joël a ébisinga, fallait non le bang. Donc, ce que vous avez c'est ça, au longo la quitté. Zamba yo pe sabino pe beau frère. Très beau, pour son azwa qui dit très beau. Et puis, déjà, pour qu'elle peut voyer, bonsoir à tous. Oui, on a zéro au monde. Bonsoir. Rétina, combien la privé, combien la numéro? Moi, mon lopo, on a marié. Oui. Nayebi, on négocier na frère moko ya papa a. Donc ndemba mbango vanda bonsoir, ma femme. célibataire. Vaut mieux vos amis balé. Vaut mieux 2 que 1. Na butu e cause wa crise. Ozomu. Nazo solana ndeko moko ya papa a. Na potika su ndeko na ngabongo te. Masudi, I love you so much. Pardon. Bintu likamni na tana litanga. Kato oyo kote. Ozo yo ka micro na kangama. Mamulopo, bonsoir. Pasa ya bintu. Live na linga we susi te mais mafozo ozo kotisa nga po nini. Oh, nous avons cassé, nous avons fait la biso niveau de famille mais on dit que non poser pardon, je suis désolé. Non, si je n'ai vraiment pardon, en tout cas, Bardi Moussala, c'est pas Moussala, chaque jour, on va faire des miniatures, Bintou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mafa, bonsoir Cindy, bonsoir Lianza, bonsoir président Herman. Madame, bonsoir. 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 Azanani, école Nini, Abiyela Wapi, tout ça. D'abord, c'est la vie qui est Sami Masudi. Naïnou Kakura, il se courant place, il te va dans l'assistance. Mais quand même, le micro, c'est quand même bâton normal, bâton bâton, c'est pour auto déranger, mais c'est quand même le micro, quand même. Vous te vous ça tout le La normalité, HK. On m'a tout signalé. Non, bah, nous répondre à maman, Mafa. Mafa, Fanny Massoudi, Azamwana ya papa Etienne Massoudi, maman Charlotte Massamba, paix à son âme, bah on y a son balé bakoufa. Naza enfant unique, nde balbara, enfant unique na babota nga moko. Na banda théâtre et pas ya Souza de Monica Nana Lumière na sala 7 ans na Nana Lumière après na 2011 na sala les visionnaires ti lelo naza présidente du groupe les visionnaires depuis 2011 ti 2024 donc na 2011 à 2024 na 13 ans ya qui leader. Ok, Fanny Massoudi la bala bota mère de tomber des enfants. Fanny Massoudi Abala aza marié na monsieur Freddy Tijuka nga mono na botité mais na mbali na za bana donc na za bana mbali na Fanny Massoudi Abala déjà na acteur, artiste et comédien. Fanny Massoudi Abala ana artiste et comédien. Oui. T'es non na artiste et comédien t'es. Oui. Nga sama na bimana artiste ke ba tebele ba ba C'est Vini parce qu'elle jouait beaucoup plus en couple avec Vini. Non na bimana artiste et comédien t'es.
j'accepte, mon cœur reste ouvert. Si on nous dit que non répondre était dans les cas, maintenant on a du mal à artiste et comédien. Bon, là vraiment dans théâtre, dans un élo et ça n'a pas cité, seulement que et l'autre qui pour ça n'a pas si dans théâtre, où ils allaient qui na qui sont dans qui starté, aime sous ce lien yate, ils qui ba période na balaki, ba période na matin na minya. Donc et ça là que na minya na matin ba toucher à père na ngai, tant ba toucher papa abiso et l'autre wana est choquant tellement donc mauvais souvenir na ngai wana. Ma focus wapi? Nake église. Il a tout la question, la question moko. Oui. Les EOT et les EOT parce que awa toloba vérité. Oui bébé. Selon le genre, le cas que ça muta mungwa. Oui. Wana kutuna ko Mbate bini dena kama mbate bini. Mbate. Wana déjà au moins na carrière na biso déjà il y a qui artiste na biso déjà qui a star. Soki babenyo lesbienne te en tout cas na éviter mutuni à théâtre babenga lesbienne te donc onanga et chokanga te parce que moi-même je me connais. Donc bah et puis par raison na bango donc nga so babenga lesbienne moi ça me dérange pas déjà na yoka ngo pe na yoka ngo pe na message ngo parce que na et puis maïfio te babenga ngo pe maïfio. Donc moi ça me dérange pas. Il y a des gens bango ba ebi raison na bango oh balobango mais de preuve année je suis mariée donc soit naza lesbienne on ba nanga kando yeba so naza lesbienne ou pas. Mais ça moi ça me dérange pas et je le suis pas. Malingala. Non, le Balingala, t'inquiète. Ya Fanny, en tout cas, naza moi Vini, Vini venait me tabimi, sanga vraiment na sepela na ma première année dans le théâtre vraiment na banon pas Vini et toujours votre couple vraiment me fasciné. Question dans libo César, ndé ba nous sope ba loba que forcément quand ba joie bon il y a quelque chose. Est-ce que et comme me rappelle à niveau moi be jouer na mutu tellement trop affection et beauté et puis bon là sentiment. Première question. Et deuxième question, ça, cause à moi si de lobby cause qui yomoza déjà leader depuis 2011 si les lots ba difficulté ni aux ara différence na mi bali que moi si au gérer les arani en fait c'est ça mais bon la bali non pour répondre à la première question déjà na baptiste c'est au lobby que to jouer raté au jouer pe au qui sentiment au cause ça parce que dès que jouer bon tu as deux sexes opposés toi moi si na mobali toi sexe maoté mobali et cause la na jeu mususu Herman na pesinga jeu ya Herman personne ya Herman personnage ya Herman na personne nanga donc personnage ya Herman a joué na personne nanga la linga mobali za la bongo ça peut aussi arriver Herman a continué na scène na plongé pe. Mais ce qu'on vient avec l'artiste, c'est esprit, il y a scène. Ne pas le banabiso action, so va coupé. Na ozala nango na scène. So na commis nango na scène, c'est que na commis na makanisia Herman. Mais pour na jouer na Herman, pour na la personnage o ba pesinga na ebi ke na mwasi ya molimo. Pour na jouer na lianza bien, pour na koma mwasi ya lianza. L'esprit nanga pour na kota ridi ke mobile nanga. Non jouer na bien. Et ça, pour vivre dans la scène, pour jouer dans la scène, il y a des choses différentes. Babylon, c'est comme ça, parce que nous avons vivre dans la scène. Donc, si nous avons la scène, Herman, je me suis dit, nous acteur, nous avons mon bali, donc je donne le meilleur de moi. Il y a un moment où je couple, on est parce que quand je joue avec Herman, nous avons le meilleur de mais ce qui n'a commis que au n'a comme le sentiment Herman on est pour une famille oh ya personne ya artiste mais n'a commis na bolimo Herman mais na scène question na wana que le faire comme les salawana parce que na bipe na groupe sans souci d'ara mingi na bossen ba comment mais il y avait un couple comme ça qui jouait tellement trop que na vie voilà
wana mibale bato baloba tellement que bazala couple ngaski question na ngeza soki komesana wana ekomaka mpe na vraie vie pena kokoti mpe na sentiment pena ato vivre na biso en fait c'est ça bon ngai sikoyo ndekomelanga te déjà de 1 ngai natikala olinga artiste te parce que te po artiste asepelisanga te j'ai beaucoup des artistes oyo badraganga te mais ngai tellement que je nalobango mingi na bémission na nga soki nalinga artiste te na raison moko naza na défaut moko na vie na nga je sais pas faire la crise nakoka bomba mpe bolingo te naza mutu te oyo soki olingai na Herman naovivre na Herman na cachette bato bayeba te na mutu abongo te so naovivre na Ridi fo alakisanga na miso ya bato ke naovivre na ye nakoka kovivre amour ya cachette te deuxième chose nayebi kogérer crise na nga te so nasali zuwa mutu aza pembeni na nga olobaka efani amal éduqué nazaka na maîtrise na zuwa te donc soki namwasa Herman namoni Herman ojoué na bintu exagéré to obunda en plein tournage bakona nga timide bamonaka boye na obunda parce que tellement ke babiloko wana nayebi yango esalaki nalinga nanga na milieu artistique te Kite nini oyo étant que femme na ko gérer libali ko gérer ba papa ba maman na groupe depuis 11 ans de carrière na yo oyo kutana na vous avez mo leader oui ba difficulté na ko ba so na di ba difficulté za te lokuta déjà ko encadrer bato tout le monde une éducation na ndako na bango ba ye na groupe ba président Herman basi ba bundela ba na ba groupe bato musu ba aussi ka molimo akomi wana ya komotane ki ma président ezala sikoyo ozo bato 5-6 batala ko na TV ba ye Zele Fanny avant continuer nazobenga mama garde tozongi c'est tsunamité mais c'est pourquoi tout est là bordure vraiment na pese exemple na pese bordure tout da fana da libre pourquoi Fanny a cosité tika za libre to evolu na pese exemple c'est ça Véronique, je te salue, Véronique, mère double, je te salue, bisote. Ozo comprendre, ko gérer bateau, ezaki non facilité, ezaki vraiment facilité pour gérer bateau. Nazwa quand même chance wana parce que place na outa ki kwa maman présidente na sous de Monica, nazaki dako encadrer déjà bateau. Yango nazaki na facilité ya ko gérer yango, mais ezaka facilité. Mais seulement na lisunga molimo mo santu toyeba anka ndeni ya ko gérer, mais ko gérer bateau c'est pas facile. Il faut yo omitaka na scène bango nyonso tout. Un moment qui bango ba réagir ko réagir na souka. Donc ko gérer bateau c'est pas vraiment facile, mais na lisunga molimo mo santu toyeba anka ko sunga. Kona sili ça pardon. Na vraiment na ngel mingi question na nga pena ezala par rapport à sexe ou sexe différent ya mibali na ya basi. Oui. Comprendre. N'habite so ko ma place on que moi c'est un leader que mobile est un leader ezaka ndenge moko to mona ba musu a mépriser pour leader na ndenge yo na mama mbala ko et dépend na ndenge yo ozwelango. D'accord. Et dépend na ndenge yo leader a groupe wana ozwango. Donc na groupe na Daniel, nana ba Meshach, nana ba basa mabala, nana ba papa. Et ça dépend de la présence d'esprit non oh yoza nango. Parce que moi nana musala nanga quand tu viens, moi on diriger au règlement d'ordre intérieur ya groupe nanga ezawana. Et lobby boy on respecter le règlement d'ordre intérieur nanga. Nga péton que naebi que ma faye na groupe nanga. Ma fa naebi kaza mukolo nanga. C'est pas que akon nga naza leader ya groupe, nazu ma fa na kitisi na respecter le règlement d'ordre intérieur, groupe et lobby boye, groupe et sengi boye. Donc c'est respecter mon nom de la limite, c'est tout. Ma famille m'a soutenu ma peine en question. Bonjour à toi. Bonjour. Na pamboli Lola, et sali qui écoute un sangana, on voit qu'il y a qui, on n'a pas eu de temps, je ne sais pas, il y a solo là, et puis il y a comme na boye. Mais nous avons amené à sali que les lots n'ont sur la peine à yo et ça on met un peu pour n'angai. Je t'aime aussi bien na n'importe chrétien na yo makasi.
Merci. En tout cas, je bénis le Seigneur pour ça. Question na tuna yo. Les relations ni boza na mona Mimi Kabea. Mimi Kabea, madame MK. Mimi Kabea d'abord. Madame la productrice. Déjà, ça a chaîne Mimi Kabea. Abi moi si à mon côté. Madame la productrice. Ah ok. So que te président de Londres. Oh, tu n'as pas été. Nous t'attendons moi mon s'il te plaît. S'il te plaît. Herman Zera se poser une question, non, il répondre, s'il te plaît. Madame Nani, mon pour Nabiso, Mimi Kabea, c'est vraiment une sœur pour moi. Oh, Nzamba Pesanga. Tu es banana Mimi na art, na théâtre. Depuis 2010, hein, tu es banana Mimi, 2011, tu as joué. Et Tilelo, c'est vraiment Mimi a famille nanga vraiment. Donc c'est vraiment une sœur pour moi. Son a bandi na théâtre et encore le bac. Son a deux personnes. Mimi a monté le bosso. Oh ndeko nanga na koma na monde art Nzamba Pesanga. Sous question exacte, vrai ou faux, il y a eu un moment où Zaki n'a pas bâti, il a cessé. Non, non, c'est faux. Et donc, on a baninga surtout. Déjà, mon et le c'est pas seulement pour les médias. Moi, on a bateau nion sur bazala ba camarade, on a bazala béni. Pourquoi? J'ai un défaut dans ma vie. Herman, je crois, ayebi ata muki engande nazara. On a un problème à mon lopo. Mon lopo ne pense pas que pas Cindy na yebi sa Cindy. Non, ben mon lopo na téléphone. Mon lopo na besoin na yo. Non, il n'y a pas na yo, to discuter, to silani na zone ndak na biso. Na on leka pas troisième personne ti. Donc, on a kabé so ba to ça na problème na vie, to dans troisième personne pas yé bango le kuta. To ça la ke na problème na matériel salon mari abando se so boko so na boko le mato bebani to silani, to zone ndak ko silike ya ni toile to ça na ba problème le kuta. OK. La place non qu'on a mobile na yo. Non, non, mon mari azala na France. Azala na France et nga azala na Kinshasa. Non, to comme sika marote. Ah, OK. Ozo vivre ndeni bolingo musika na papa. Ah, c'est très difficile, hein. Amour à distance, c'est très difficile, mais par la grâce de Dieu. Et to vivre dans bain, c'est comme si vous allez sika encore. Hernion sur presque soit en salaté, vous avez un téléphone. Tantôt vous voyez pas le téléphone, mais quand la nuit était au comme ici, comment par la grâce. Qui poste un autre, vous allez capter quand nacho. Té. Yé ou t'as l'inga ngoté nacho. Bien là qui s'appelle le col ya Jojo. Oui, OK. Moi, je bénis Dieu parce que déjà de 1. Seigneur m'a fait grâce avec beaucoup de erreurs on a dans la vie. Nous avons appelé ça un serviteur de Dieu. C'est ça que je bénis Dieu pour ça. Mais invitez un peu parce que je suis moi la pasteur et nous avons pas de makolo. Donc moi mon mari c'est vraiment un serviteur. Alors là qui c'était on la sakata du bel. Nous sommes na jambe bien proba. Mais attends moi aussi moi mlopo zongisa Yesu na mutema nazongisi nkolo mafa ni nanga nazongisi Yesu na mutema naboyi bilapeli ya mosali na Nzambe ya kolanda ngai ezalaki kaka mtumishi soki ayoki poso nde bakanza abandaki koyoka bozalaki osala ndenge jusque là mon père n'a pas patience moko Nzambe mutapesa naye mutete miye kaka patience kala mingi te olia na ye musa bilo na ye moko abala ngo apesela mbongo atika ata na nyongo te kala mingi te polisi Yesu na motema yango mafa aza na ka lufungula to wa
Maman, l'autre question, monsieur. Question, monsieur, est que ma famille, est-ce que vous continuez à coproduire? Oui, c'est de temps na chaîne YouTube nanga banda ba pirata ma chaîne oyebi ke na koma na bolembu mo ya YouTube na ebisa yo donc banda ba pirata ma chaîne bon chaîne nanga mfube banda ki mais na osala bakam na osala sous la sermo je crois na mois de mai na ozongela bibo nyonso tumba mako kwa niso na ekisa so benga nga tena tourner Yona na kina umela ta Nene yebi ma famille. Donc pour le moment la question na la pour la famille. Posez vos questions en combat. Merci. Na répondre Mamoulopo etkali na répondre et na répondre Cindy Diana toujours souriante niveau la lela sourire na yo bisoza na bomoi pardon ok na question mungwa esili ok na mama Fania na subi le dibo buzoba bekola Maman Fania na subi ngara mungala bobo supporter nga bo ngana beta na le travail ngara mungala na makampe na yeba est-ce que ne ba na première scène yo jouana na première scène nanga na jouana Jerry Tsumbi na silencieux bazana nana lumière Jerry Tsumbi mtatika la président nana lumière parce que nga atambola ka groupe moko et pas sous à des Monica donc première scène na jouana bango et ça en 2006 ah ok you na ancienne présidente na yo boza c'est bon pour le bon truc toko c'est ma mère nga vraiment la vie na la reconnaissance makasi na vie le loso na sala théâtre le loso na koma oyeba okoma script na kenda ba montage na ebosa la scénario na ebosa la mise en scène c'est grâce à la ya sous à des Monica Igwes mon continent depuis France n'a été beauté vraiment là c'est vraiment une sœur pour moi donc tout ça là bien ok c'est bien est-ce que na théâtre vous en comédien moko alinga etatangela ko kanda libusu la pena tête na linga azate on est sur silama Fani balinga ngai mais ke batangela kanda to sola tenga na za mimi na théâtre ti ok azate ils ont comédien mo alinga pe alinga de un jour tout d'ailleurs au beauté passé délai Netinan balinga na suka to komi ba camarade la site là autant à combattre ma famille Landerman te non Herman sur la nuit Landerman te Herman na place na va na participer pas na ngeza famille Herman ana yebi ngane na zabu na ba comédien nion surtout ba na ndaku na ngatu vanda ka ba kota na chambre na ngana tikala olinga artiste te mais balinganga na lingana ngati pona mutazua mabe poto ko bunda na biso ba Herman ba sala na ko kate na obundisa batu Herman ex préféré na bundela ye ex ana pe mso abundela ye na bolingo na tanga na ngate na zana na ile Herman wa mutabasi makasi abombade bikamona olinga nesu komata miniature babi awa j'accepte c'est mon cœur ce que j'accepte c'est mon cœur tika na yo mwana tika mwana nga comprendre ndingo ozoloba ke Herman Dabunde c'est exemple nazo ya na exemple fa na place na développer si cinéma comme nga non na touché oté Herman tazana ba ex Herman ngana Herman ngo basi mo compter yo zaki na bona théâtre o bazo chao il y a mon palo ba sisi ah bon non
Herman na vana na pembeni oloba te 6 wana batika nyana banani. Na groupe na ye. Na groupe na ye. Non, mais là, quand c'était Joël, tu rejoins ça, mon colissime, on a rebango, c'était pas facile, on a pas famille, celui qui est mon colissime, on a pas de chabino, maintenant il y a des autres. Regarde, le tata, si soir, on a pas On a dit que Herman Babina Popine fait. Momoti, c'est ma soeur. Pine, c'est ma soeur. On a dit que Herman Kala, au fond, il suit le mamba bien. Au fond, il suit. Herman aussi, Sango. J'accepte mon cœur, ceux qui pleurent. Mon cœur est ouvert, reste ouvert. Il y a moi. Il y a Lisa, les sous-souvent le comptable. Et fait la babi, c'est qu'elle fait la paix. On a parlé s'il vous plaît, Ici, continuez. Bon, continuez. On a continué. Herman, ça l'a posé, papa. On a dit que. Herman Kala, Azaraka. Herman a posé question dans Ngaï et pas Fanny. C'est bon, question où c'est Herman Kouani, il veut dire. D'abord, question, c'est qui menace Herman Kouani, on a la dépression, Pam. En fait, la question, on la menace. En fait, la menace, on menace Herman. Bah, si tu as Herman et Oyo, ça va. Bon, Naleki. Qu'est-ce que c'est ma famille? Parce que Herman les a promis na yeba ka bango za promis. Mais na biboy, na yiboy. Tangu neba kala Herman azali kokosepano mingi fani parce que na ba répétition mo ya peñel azako simbo favori muso bo jouer bona simbo favori favori na zalaka ba favori mo ebele. Mais Herman kokola pe oli ya kokola dimna batu bote Herman ko bote dimna peut-être va circonstance à la vie hein. Herman il était beau hein. Joël, pour les émissions d'occasion. Mais parce que comment la poto doka yaya o poto o dimte doka ka Lianza ko continuer. Asina na fani te. Question moi Lianza. Comment tes questions aux liens na fani masudi comment ça passe? Nalina lo baboye. Est-ce que et arrive pas déjà ndenge Herman basi babundali na théâtre. Bah c'est pas na yo pe na ngam l'esprit bale mo soka déjà que non. Na sala ma ko to na ya osepela na ngande ni mwana ngazala mwasi na ye. Moi c'est quoi susu. Et na sens yo pe fafani ovando ebi ke ba se fani ta ku tu. Ngazala ka mwasi Herman na osepela Herman deni. On comprend nga bien te na biboye. Est-ce que et arriva déjà Mama Herman a l'équipe déjà. Herman est-ce que pardon, Bozela. Fanny Masudi, Nathalie, n'a pas problème Tu vas répondre rien lobi na sepela na yo. On a lobi na sepela non de na za ma bo. Nga lobi bongo te, on comprend que c'est dans ngate. Nga lobi boye. Déjà est arriva aux maman présidente. Herman pas à président. Et déjà est arrivé ndenge na bi Herman ne passe pas ba bundela za côté na ye na bi na ngam na yo pe. Est-ce que mibali mo ko de que ba so fani interne ba lo fort interne na lo ba bete le sono ba super no fort na ninga te Herman ye ba sala ninga basi. Non yo kate. Ah bon Herman zo baba ngani. Non bon qui fait Herman le croyait de Ndumba théâtre. Alors que moi qui vais que le roi Ndumba théâtre en casane mobile basi mususu pe ba mo ba ya ba mo ko fo e ba exemple mon exemple moi faut à la ga kende Herman la bundisa basi Fanny est-ce que tu boité Fanny ça moi parce que na fait c'est pas ça mbote belé parce que na coupe na bino makasi mais tu est-ce que elle peut vendre ah que marqué qui joue en angate moi nous ça la raté non l'autre qui est arrivé que na moni d'affaire qui est passé pe ici là
mais erivande na linga nanga garçon théâtre te parce que nayebi ba limite nanga na okoka artiste te. Voilà raison maman batela motema. Et l'oroni ici derrière est arrivé là on a dans monde na biso au bail pour nous bien au bail mon vendre dans ça sous tes métiers mais l'oroni est arrivé là au on le bango awa et ana théâtre ça deux choses tomba pirater chaîne YouTube nanga tomba pirater chaîne YouTube nanga en tout cas ngebo manga parce que Fanny Masudi officiel na bandiango vraiment na néant na misaki dans un bon on a ya mukie na kota plus de 7000 wala na soba ba matériel na somba bilodo na se sacrifier na chaîne nanga alors tant ba pirater nga chaîne en tout cas et décourager nga ti lelo na za na force au sala ba film mende na za na motivation à YouTube donc eloko wana ma eya e choqué nga e blessé nga parce que Fanny Masudi officiel na bande ko miser non so ko mbonga monétisation ti ya YouTube te mais non ko ti saka non sala ba film mais ba to ba travailler nga ba yebi ndenga na travailler. Donc on a bandé chaîne na mise à mbongo au coup ba ofuta ngate mais na mise à mbongo alors to ba pirater nga chaîne ça m'avait choqué vraiment et baisenga et puis deuxième vraiment que na loba c'est ça théâtre te et linga qui ezala beauté ça na mata minya na libala nanga ba finisa père nanga donc ezana na mauvais souvenir nanga ya liwa papa nanga alors ba loba sur papa nanga donc na combien de niveau que na tika théâtre. Mais heureusement que mon mari a allé wana pour nous motiver tout ça. Tangelanga 3 filles, na 3 garçons, c'est vraiment casse na théâtre. C'est le papa. C'est le 3. La préférence na et faut autant une préférence à 3, et to une non. Na tienga 3 garçons, 3 filles, olinga. Fanny, nabi ba préférence na yo. Yo lianja question ya makasa biba zebelo limine. Oli match et les autres. Ngana tuli ba préférence na akolo banga par exemple que non, alingane sous à passer à ma présence na et empêcher que Non, yoga siko. Au moins na théâtre lelo, so na lobby que na sepela na lianja. Et le bique, aussi par la et les autres. Ouais. Lianza, yo osa na pensé le ko la mutunio so. Pardon. Vous comprenez? Fanny aza wana pona mutu moko kingani te. Donc yene ngana aza artiste le ko bisonio so de toza ana ba préférence na ba préférence tanga ba la kebele. Netinga na ko lo ba Alianza. Oza ko jouer avec photo. Na la penza ko landa yo. Ope ana zupe ata nanga na tiema wana na lianza osa comédie na ye. Vous comprenez? Oza préférence nanga. Parmi ba comique quoi. La préférence payo. So oza na scène oza wana mutu oya chaka show na kati ya scène. On comprend la préférence mais Fanny il faut yeba ana kin na minute yo yebi makambo ndenge o koma okende. Oloba kingandi et bini alamu kingandi. Les autres. Alors que Fanny a dépendant na mutute ana nenga faut passer respect ana mère préso faut passer respect tant que maman présidente na théâtre ezara bongo azala présidente na ngaite azala présidente na ote mais quand nenga na statut na ya présidente wana il faut repasser kaka respect na wana elle n'est pas obligée à relever préférence na ya voilà en fait tema ezala ba préférence et obi ozana na motema pardon basé belé yezo na motema na ngai na motema ti na makila na ngati na mesembe na lobaka français bongo tenga ya comprendre ngai ya natanga te akenda classique ah bongo oyoka to oyoka te Herman ça va yari ici en tout cas Fanny ici vraiment na ici makasi na ova comme pas Herman comme je pas Herman ngamba Herman merci beaucoup comment matin ok merci Bata mama tiso mata na tatami question mama talinyanzi mata Herman okip ongai ngana ngina simanga mama de chenga kwa kaka Joël Kacha oh même maman ngomba zo le matin azana azana ngani aza artiste wote bazana ndiri Maman Fanny, que du bonheur na couple na yo,
Zamba Tchassa Loka Bolamu. Oh, on a voulu bonsoir. Ça là, on continue toujours quoi, bilo bodo ça la caca. Donc, Zamba Zana, on a question sur la poser parce que nous on sort nous bengana poser bande konanga ba si va poser donc Zamba Lola Azalaka na on a couple na yo. Yebisa bof biso bata maboke a supporter biso to za la boye aye to maboke boye bise sitonga yikela ngampiko na yebika za msali na zam to la choka Fanny ngana olobaka naza ba question telelo na monio na sepeli nzambe apambola yo apesa vraiment oza ba posa motema na yo et surtout couple na bino oumela moi c'est papa Moma. Ma chapelle, mère Aboupia. Ya père Abou. Lambanga. Aboupia. Ya père Aboupia. Moi moulopo. Nina. Mais tu n'as pas la question. Nae. Maman, ouais la base na question no tete mi bal tuni te pour. Ready. Toko sakanye, nalifunyanye zela. Dela tu nozo mati nalifunyanye ko yebo. Sami Masudi. Oui, papa. Obimana muta théâtre. Non, t'es. Oza sincère. Sincère devant mon Dieu. Obimana jilove. Yo mona ko te Herman, boniko. Déjà ngai naza na défaut mona vie nanga non na linga muto naza na mukolo ne na acheter fona linga ka bato ba mikolo nanga OK bana na bota mona na linga muto aza na se âge nanga c'est bien linga ba bébé buchute lisette nana linga ete mona linga bébé buchute na linga ka muto aza mukolo nanga Lisette fille moko bien merci chouchou. OK, il y a une question la personne voulait que na tout notre Lise. Ya Lise chou. Lise, merci pour le cadeau. Nyota nzimbi avec ma question. Vini azana ni pona yo. Aïe. Oh vraiment ma petite préférée, fille mon bien. Quel est mon mari à matin Vini nzambe nanga. Vini. Merci pour le chapeau, merci. Vini aza frère, à part nos collègues. Vini aza frère nanga. Donc son avandi bona bengi Vini Malundu président tozala Vini vraiment c'est alonga collègue comme ndeko nanga. Vraiment Vini c'est mon frère. Merci beaucoup. La maman ni. Vini c'est mon frère na théâtre Kota papa to kota maman. Mon frère na théâtre mais to comment c'est quoi na activité o ezeke Vini vraiment que son a problème en tout cas ta batuni balé ni ça to boyeba. En tout cas, Vini aux Angoï. Zangi saya sina mutema moni de vanda yo zomo na biso ba camarade no ko sa biso Fanny na zabengela mama Gerda Herman Kasongo. Yes. Na boy Herman ya mama Gerda ngoni kam nini yango boy. Ya besoin de saluer suna mitema. Na boy kota ma copine na Vini mais yo yebi copine na Vini. Bato baza ba yebi moi c'est Vini. Déjà moi na yebi te maman Poani. Déjà ngana musa Vini to solo la très bien ngana moi c'est Vini ya Lise ngana bana matiko ngana zali kamba Vini te obo santi que États-Unis côté a Lise ou pesa ba cadeau oyo fi moko bien fi moko bien il faut santi que États-Unis pourquoi moi muno ko sika kapa bino kuna yo zo mona kaka ngaka song muto azolo bezaka kangai ya Lise bonjour ozomona ka mwa mulo niveau lotalo bakanga ka mutu moko mo ekepa Nicole na kera ngai bon na suki awa ngana muto état civil kanda mukuse ngam kanda mukuse état civil kanda mukuse na kera kanda mukuse merci pour le cœur. Oui. Mais batu balobaka nga nazala mwasi ya Vini parce que topesaka le meilleur na biso mibale na ye na scène
Surtout maintenant, c'est le meilleur thé. Bah, tu vas pas coller, puis c'est que ça, moi, c'est mobile. Bébé, sans blague, hein. Coupe la bio, et puis ça n'a pas soif. Mais comment on ça? Coupe la bio. Tellement que vous jouez très bien, surtout Vini. Eh, na joué na Vini, mais c'est Ndet ozalaka boye, chacun de nous ayebi ba point fort na ye. Na ndet ozalaka ba artiste. Ngane naza boye so na moni Barcelone a joué boula. Na vanda na lobi na okoma loko a Barcelone te. Awa so ngana Barcelone to na jeu emmenenga. So na moni Mini a joué mal à la tête. Nabi awa fille de ouf a beti fort. Ngana a joué na mal à la tête, mais non beta loko fille de ouf te. Ozo comprendre? Ngane naza boye nana de qualité nanga oso ba vandisi nga wana te mayele na vandi na bi muto olekate so to wana to jouer l'adversaire. So na jouer fille amoureuse, so na jouer fille ya passe, ya mawa tristesse. Parce que non c'est le meilleur de moi. Déjà je suis fille amoureuse. Donc so na bina jouer amour na jouer kitoko makasi. Et c'est un peu jeu d'acteur oyo aso accompagner nga na jeu. Donc tellement na vini to jouer ba film ebele ba kunyo surtout atana lobi na muntu ke ngana vini to bimaraté bandimaraté ndeti ngana zondi mate ata makambo solo mais c'est pas grave eza na opinion na yo na kondimiso loko na côté mais j'ai vraiment ba lobi j'accepte et mon cœur est ouvert na on lo bango sincèrement naza na muto tanga mbeli te mobali na ngai yebika bala nga vierge mobali ayebi ke naza na le passé donc naza li kanga vini vina mabete pona wangane non tebe anayebi so ya taka vini mbala moyi mais luvunu kaka mais c'est bon amen yokuti basi babuleli ozolobo babuleli ti ocha nifani panzi likolo na ndeni fani nda biluvunu ya fani nda biluvunu yaye azozwa mu yaye bana luvunu yaye acha mu na muta théâtre te bébé na été pardon na été fiete ya Herman acha mutu na sakiti mais abata biluvunu bon Ali Massoudi continuez. Si c'était à refaire, pendant toujours dans la comédienne. Si c'était à refaire, maintenant, ça la toujours comédienne. Parce que, qui artiste, ata epesanga. Epesanga belete, mais na qui artiste epesanga. De l'eau son hasard. Si je suis mariée aujourd'hui, c'est grâce à théâtre. Hein. C'est grâce à mon mari. Donc c'est grâce à théâtre parce que mon bal n'a pas mon n'a quoi venir. Pani Massoudi sobeta moninga na mosinzo. Nanoté. Nga ba miso bazala ba camarade nga bazala ba chancer. Ba chanceuse parce que nga ine na zabo na yebi ne batonga nga ne na zabo banana collabo na yebi tunisa te. Na yebi tende camarade yaka FM oloba ipa muntu wana oloba de preuve na ba camarade te. Karine Manda oyo yebi nga na ye na boka privé personnel. To saline bando yebanga na Karine, to sa 18 ans d'amitié. À part Karine Manda na zana mini kabia. De reste na zana bango isa ba collègue nanga, bandeko nanga, famille nanga, mais ami na kaneka Karine Manda na mini kabesi. Donc non na beta mosinzo te. Ko na yebi on des alawati. Na ba scénario na nyo so comment film nini, o comment yo mo mi verra que non, c'était parmi les meilleurs films. Et c'est belé, hein? Mais film Oyo. Moi je parle. Film Oyo et Markanga. Et Zalaki Attila. Parce que film maintenant to kata kiango. Nazo sa live. Madame, naza live. Donc, Ezaki Attila, papa biso akufaki. Parce que film wana na kin Ezaki na succès mon cause Attila na union libre.
Donc, film, on a joué tellement, on appelle ça le meilleur. Et c'est que, et écoute, papa biso a Koufi. Ton papa Koufi, na douleur wana, donc na CBS à l'époque, bah il s'est vraiment continué en côté. Na kataka parce que à tout moment on a besoin jouer en haut, na ndo sa crise. Parce que na maintenant on a réalité, on a couté na ngo, na film wana et balana qui donc na tournage na ngonyo sofona kangama. Donc il y a on a kataki on a film oh parmi ba film marquant. Ça fait combien de temps que tu es marié? Ma fait une année le 11 mars. Ah, aux un nouveau marié? Dans un nouveau, Yaya. Ok. Bienvenue dans le club. Bienvenue. Okay. Pourquoi ça ma photo? Asalo, Bakiboniko. À répondre déjà. La question de les autres tourne déjà sans répondre. Azan en France, Azala précisément na Rennes. Papa Andima, on continue na maboke. Abalinga na maboke. So tango comme photo, comme kuna papa le dossier de théâtre au salon. Alors le bangote parce que moi Azar réalisateur producteur. Donc musala sala eza ya caméra. So ya pekisi nganga pe na pekisi musala filmage na yo sepela na. Yo za droit pekisa ete mais ya za droit Fanny. Avant droit pekisa nte wana lobi na ngaka eza na ngaka ambiance. Azana droit so lobi na ngana tika na tika mais c'est un monsieur oyo ngamoku na ese ni ngana tika théâtre non so lo bango awa tant de pirater chaîne nga na lo bay vraiment de tellement na souci na bino sa nga souté to ba matenga pe na minya à par rapport à papa na yoka yo passe na bino sa souté mais azala wana pour na encourager nga lo bino na na kayo ozala pour continuer musala na yo aza parmi bato ba motiver nga à tout moment nga so na osala te ya tombokara. Donc, merci Fanny Massoudi, tu as été sage dans tes réponses, merci d'avoir été à cœur ouvert. Ça va? C'était dit, merci beaucoup. Merci, moi je finis avec mes questions. Je pense que c'est le tour de l'IA qui sera là. Pas tout. Mafa, tu as des questions ou ça te passe, Reddy? Mafa ina tunali kamba minya. Mama natia sana mutu bas. Tuna pa ulobaki. Ona tuna na privé. Eh, tuna na ngai mafa ba kisu ba onzela ngo. Oyo lobi ekoki mama. Moi ça ba tout au bate ya libalo basome kino bazana ba ko tso panjili ko ya batela libala pasi ya sozi mutalingi yo andimi ona ndenge ozana ba défaut na ba qualité c'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde. Ready? Moi wat na belle famille. Chaque caméra comme celle là profil chago. Yo man, pomi nga. Yo oyeli nga na kanda. Nako poser. Vas-y. Lianza, comment ton vrai nom c'est quoi? Ah, vous êtes que ça, posez-vous. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.